pouvez continuer à Nairobi. Donc, des fois, des films moyens Internet. Congo Promo TV, Fia Koulaba. Oui, on est là. Aïe, Italie. Congo Promo TV. Ah, number one. De tous les sites Internet. Promo TV. Congo, Congo. Promo TV. Congo Promo O Zambalo Pie, Nanya Koboya. Bambola Congo, Promo. Find out the best African news on www.congopromo.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Shalom peuple de Dieu, vous qui suivez cette émission, la réalité chrétienne avec Yves Pantos. Donc aujourd'hui nous sommes ravis parce que vous êtes très nombreux de voir votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV, et pourquoi pas de votre aussi émission, la réalité chrétienne. Alors aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup à parler, mais nous avons seulement les images à vous montrer. C'est par rapport à ma maison de Grand Kinshasa, par rapport à l'église. Alors tout le bébé, tout la image oyo. Pour que binomo comprendre il s'agit de quoi, parce que ce que le bas ils ont au Yves Pan, au Christian Mbouyi, au Junior Diasso, au Serge Mpiana, balobi boy balakisi boy. Donc tu ngi bota la image boy ka nini bandeko bazolo ba par rapport à passer na bango, nini bandeko bazolo ba par rapport à l'église na bango. C'est parti. Asali eloko mon côté. Donc bandika kabazo benga biso la téléphone dans l'assemblée et tindi mukana ke pasteur na biso alongwe. Motif eloko pasteur na asali to habiter. Motif to habiter à violeter à habiter. Asali eloko mon côté to habiter. Biso na biso stewa. Postewa asala minene na Congolo. Ndezabo 2015 bilanga déjà autolona qui déjà mbumese teli to komi na mama to buka balandi ba distraction Moïse Mbie azoloba o pasteur na biso azui magicien moko bo ko témoigner mais ba témoigner jana putu ana témoigner ba assemblée belé à ville à Kinshasa pourquoi pas l'église na balobiti balobika ka postewa to boy to lingi stewa biso na bango to kabwani ba tika biso bolongoli nini eza betalité okabo eza betalité ah watu wakabeteleza kasi mama beteleza yango tozela bango baya biso bango mbunzu na mbunzu mais likambo oyo tobi ke église te betele comme na papa ya koloba kutu eza te po ezolekela elekela mayele ndenge ozabwe tosuki toboyi tolinga stewa bamata bakita stewa biso bamama nsima stewa biso awa na betelo biso tomonela pasi tobande na kibati biso moko tindenge tokoma na lisuki ya mutu moko te lisuki ezalaki kaka ya bangimi mwana jamai akobotama na bapapa mibale ubie misato soki mwana akomi ya bapapa mibale misato mwana wana autorisation anani akoboya anani akonyima ya nani biso bapapa tolingi papa oyo biso tolingi kaka moko odomona papa oyo tolingi kaka moko oyo kaka se apesi biso filme ou bien oyo apesi biso éducation oyo moko jamais tokonyima mutu papa oyo abota te papa oyo abala te aya kopesa biso conseil mutu abala te abota te conseil nini akopesa biso biso bandimi te tozala droit ya kokende kodeklare te paser oyo tozala na ye aza malamu te achange biso paser lokola biso bandimi nano todeklare te mutu moko aza eloba aza te parce que biso tozala bato mutu te tosambelaka te nzambe tosambelaka paser moïse te tosambelaka papa na ye te tosambelaka nde nzambe biso tosambelaka biso lokola bango baye po balongola paser na force na bango biso bakulu paser balongola paser sewar comme ça biso bakulu paser balongole po anini toyebi te
eloko bazolinga balongole peut-être toyebi te soki azwi mwasi na bango baya koyebisa biso nanu bandimi soki azwi mwana na bango makango baye koyebisa biso bandimi biso bandimi tomoni mabe na ye te azwa makango na eglise te asalaki ndumba te azwi mwasi ya motu te depuis abanda koteya biso me tomaka briske marke azolonga alongwa na bite nini toyebi elongwa batini ko balongola pasteur asalini balongola ye asaline pasteur na biso totoyi eloko asali eza te oyo angola azwaki leki na ye mwasi nani leki ya mwasi na ye balongoli ye te bafandisi kasi oyo biso asali eloko te ke bafandisi ye na se kosalama te Maman, église oyo eza eke mokonzi nde moto ademande nazosilika oyo mulai wana ye wana yende akendaki kotemwanye kuna na centrale te pastewa abenga mwana mobali wana atemwanye makambo ya moïse ye wana juda azala serviteur awa te ayembaka te ateyaka te asalaka te eloko moko te awa alande ye na ye toboyi ye église aux églises à biso eza église ya moto te biso toyaki na cité bete na madeso mbi alobaka wana te biso toyaki madeso wana te biso awa eza église oyo ya biso awa biso tokondima te ata mokolo moko po paster sewa longoli alongwa awa basala buzoba wana kote mosusu bien ke awa biso toyaki na église na bango ya madesu te nana yaki madesu te po tolanda makambo na bango wana eloko moko te balobi ke selo mokanda ezali balobi ke ndenge eza wana eza na nini évangéliste mosusu ayaki koteya awa makambo ya bautiste lokola eza concerne bango bazosala misala wana eza biblique eza na banete eza partout sotala nete okomona ngo ekoma awa paster na biso bateyi selo liloba nzambe ke okikisme ezali soki verité elobami eske eza likambo ya kolongola paster église cité Bethel eza communauté eza communauté ya bato nyonso eza ya ngai eza ya yo eza ya mutu nyonso manga biso kaza ya mutu moko te église ya cité eza ya mutu moko te asoni na mokili mobimba mpona baéglise de réveil na makambo wana baéglise de réveil ekomi bien privé ya bato non me biso tokolinga yango te na cité Bethel bazwa bakende kosala nani na bango moko balongwa na na cité Bethel eza communauté ya biso
Voilà, donc vous avez suivi. Je pense que nous avons fait notre travail seulement à Rokita sur le terrain. Il y a des images à la bino. Tongi mutute to fingi mutute do makamba mutute bande konde balobi bino bolandi bango moko balobi par rapport ya makamba zo omona na makambo oyo bayoki na makambo oyo sengi basala ramusuki nini to koloba tozala nini koloba te bino boyoki ndengele alors ezala bien bopesa toujours elikia topé mais comment dirais-je nyonso na ebité on a koloba pa na nzambe donc nzambe ne yende mutapesi apesa ka nyonso ye mutasala. Alors quant à moi je dis déjà merci na mokonzi ya pembe otobenga bongo jiga boss ya pembe rafungi. Donc on se retrouve prochainement. Bye. Vous pouvez continuer à Nairobi. Donc des fois tes filles moyennes internet pour TV à là-bas. Oui, on est là aïe Italie. Comment promo TV? Ah, number one de tous les sites internet. Promo TV Congo Congo Promo TV Congo Promo Ozambalokie na Nyakoboya Bambola Congo Promo